bande konanga, ba comédien bakomi mal à l'aise, ba comédien belé bakomi mal à l'aise. Donc bandaka kabela tsaki date na ye, ba comédien tout o ba jouaka mingi pas belle vie bakomi mal à l'aise. Toyebite ceux qui si la bisalu ye moko na ye moko nyonso ezoleka na réseaux sociaux pona ba collègue na ye nyonso batu na ye baosala na réseaux sociaux. Toyebite ceux qui ye moko aza na ye azo courant nango azo sepela na ye tozo yeba te. Toyebite ceux qui ye moko penza azo sepela na nyonso oyo ezoleka na réseaux sociaux. Na nyonso o ba collègue na ye bazo subir na ba fan na ye. Toyebite ceux qui ayebi ceux qui ayebi makambo eleka mavandi na ye toyebite. Mais j'espère qu'ata la réseaux sociaux ayebi o ezoleka. Toyebite ceux qui azo mona ngo ndenge nini selon ye ceux qui azo sepela nango to ndenge nini. Ponga na yebike likambo leka mais tangu yo ozomona ke batu na yo baotia lisusu batu kimia te na réseaux sociaux il faut obima oya kolobela yango. Tangu yo moni ke batu na yo baotia batu kimia te na réseaux sociaux bima yaka olobela. Bima yaka olobela to bando vandaka boete ceux qui muta koti live baye ba fingi ba comédien o lelo ba mérité ma finga te o lelo komi comédien soka sali boleki bo fingi comédien e komi quoi muta kota lisu na live te. Mamo seka koti live ne bande kono tikela binyo bolanda mamo seka kota ki live na ye azoteya na ye azoteya na ye mamangani notikela bino bolanda mamo seka azoteya na ye. Mais bokoti na live directement bandi ko benga hypocrite si la ye wana bo féliciter te na o comprendre te ba félicitation o bino bo féliciter si la boza sir nango te bozo ndima yango te bino bo féliciter si la mais bozo ndima félicitation na bino te. Posa na bino ka kalunga leka loba mamo seka leka loba posa na bino zaka batutu o baleka ke pa ya belle vie baleka ba féliciter après ce qui batona baleka ka ba féliciter baleki ba féliciter après lobby kuna boye ko finga bango na internet yango nde za posa na bino yango nde za posa na bino. Est-ce que batu ba vanda lisu kimia te batu ba vanda lisu kimia te ba comédien belé na ucho mona mukanya kuna na live lelo boye bo banjo finga mukanya bana belle vie basali soni na nini sila bima lobela ba comédien na yo trop c'est trop lobela ba fan na yo pardon bima ya ko lobela ba fan na yo bima ya ko lobela ba fan na yo. Po o ezalo kwa bakomi ko sala ba harcèlement pa batu bima ya kolobela ba fan na yo mutu na mutu atikala na maison production na ye na okeli mamo seka mawa na otela bino bandeko na okeli mamo seka mawa ana live mais tellement ba mafinga eleki abungi na sujet na ya yelaki na likama ya koloba abungi yango asiliki abungi na likambu na yelaki bosala ngo kitoko te bomonte ke bo fait souffrir batu musu pour rien moralement batu bakota live na bango boye ko finga batu bakota so yo lingi sila linga sila vanda na sila tout le monde ta olinga sila nde yo lingi sila yo soko monike yo lingi sila oui c'est toi vanda na sila pon yo linga ka tout le monde a linga sila lo lenge yo lingeli sila ezalaka te mutu to akubino na bomona 21 na bino leki na live batu ba yo loba na ye mutu to akoleka na live bozo ya koloba mutu to akoleka na live bozo ya kana mafinga bozo ya ka kofinga bozo ya ka kofinga finalement posa na bino eza nini
posa na bino eza nini na likambo yango. Batu baovanda lisu kimia te, batu baomela lisu mai te. Boyebisa Darling Palata na oyelo na live. Darling Palata, kono ezala nana Darling Palata. Darling Palata so palata na oselo live ba 18h. Na yoki mambolo bito yoki. Me yeba ke na famille bota muto ana posa no ate. Mutu pena na posa role no pena na ezate. Darling, role ezate yaya. Role no pena ezate Darling Palata ezate. Me yeba na yelo na live. Darling nango yelo na live na pokwa. Na pokwa lelo bo ratete yako yo kandi comme les Darling Palata soki Darling Palata yango wana nde kombo na ye anda ko jouer na Top Vision boy akoma ko jouer pasi la ala na succès te boy Darling na yelo na live na no sala lelo ezaka pona yo bo tia ba comédien kimiako likambango nini batangani ba vanda no kimia ba benda ba beauté na bango ya 2027 bino bozaka muta kota live boye ko finga bomoni bien mutu na live azoteya na ye mais bino boye lie mambo sila o féliciter sila te elonye sila kate batu babaluka boye sila bazoka boye sila ezo sopa bino. Boyoka ki réponse à Linda boke komelaka Linda na live na ba message kuna na ba message na ba commentaire boyoka ki réponse à Linda boyoka ki réponse pe famille botati boye to ye boyoka ki réponse à Linda to aka na date moko o biso to yebi eza na 2027 yaya na 2027 date o biso to yebi ka yango wana 2027 bandeko nanga babiye koteka lundi lundi le 8 babiye koteka donc ceux qui n'ont ozwi billet te zala vraiment prudent pour lundi tonka ba ofongola osomba moko soki o raté na ebité donc en tout cas ceux qui ozwi ba billet te vente musu eza lundi donc zela lundi tonka bazo fongola osomba billet na yo na tela bino numéro lobby soko mona numéro wana te kende directement na page ya maman na biso Bellevue kandi au mona système échangé système ezaka ndenge ezalaka me ba instaurer système pona bandeko bazana moyen ya kokende kosomba bien na réseaux sociaux te numéro ezana okobenga po ba yelo livraison donc livraison ezali pona billet alors zala vraiment wana à partir ya lundi ba fonkuna na kisasa ba fongola 9h. De 9h à Kisasa, 10h, il y a payé belé. Alors, à partir il y a 8h, ça l'a déjà ready. Donc, ça l'a prêt pour na ozwa billet na yo ou raté billet te. Voilà. Noti que bientôt dans la live mamou seke. Mais bon, partagez la vidéo s'il vous plaît. Baba Cook, botika batu kimia. Botika biso kimia. To vanda pena. Donc, kimia nan kolo, eza le longo na bino. Botika batu bavanda kimia. Wana besoin sila salama kamna sila salama kamna sila tala sila féliciter sila c'est tout ko yo lingate ko to ba féliciter sila po ko sali mate boti ko mbrouiller ba comédien na live ba comédien ba osa ba live na bango boti ka ko mbrouiller bango na kombo sila. Voilà la famille Tolanda famille Libota promotion elle est toujours partager partout bandeko boko melanga pona live en tout cas na bimaki na otozonga kaka la mingi te yango bomoni moyena kota live na ba après-midi ezate na ba 14h live ne to kota moyena kota ezate. Voilà to kota live lelo na pokwa donc na ba 18h 19h to za déjà na live na biso pona rolobela Darling Palata. Merci beaucoup, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, te kutani à la prochaine occasion ceux qui t'attendent Zambé à Zongite. Voilà Tolanda ya motu ya nde yesu nde atikala nayebi te soto ote ya sila nayebi te soto ote ya sila oyo ye koyebisa biso tote ya sila te tote ya Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de tous les esprits. Donc yesu aza likolo ya batu nyonso ozotanga kombo tote ya sila te race de vipère.
C'est quoi ça? Awa tozo matisa Yesu. Ya butu. Awa tozo matisa Yesu. Tote kombo ya mutu ozotanga wana ti. Awa Yesu nde tozo matisa. Totanga kombo mutu yokotanga wati. Awa tozotanga kombo ya Jésus-Christ, le Dieu de tous les esprits. Voilà. Kaka po yo finga. Aole kaka po aya kaka ko finga. Oui. Hey. Pour nous poser mon lit ma psaume sur les 50 bouts. Et voilà. Yaya. Au moment où mbala moko comportement na yo nanda kwa libale changer. C'est ça rôle ya diable. Diable lingaka ne place bolingo ezali ya za ona pona ko séparer mambango toloba. Akoya ona pona ko séparer pona ko bebisa pona ko détruire. Alors naza ko inviter aux femmes mariées, femmes seules, jeunes filles, veuves, yaka na ministère amen. Toza na convention bizaleli ya mwasi. Kuna mosa nzamba te ya biso expérience na ye. Parce que Bolanda qui a mokile lobby mutomba divorce 32 ans déjà. Il y a divorce là. Donc avant l'expérience, pourquoi divorce ça? Est-ce que muto à côté à délivrance oyo nzamba sakangolier. Il a vécu des choses oyo monde a ténèbres kanga que tant nzambe a kangolier, aza mieux placé à robete la bino lisolo. Et ça le col a blessé de guerre a oyebi sabino li solo ya guerre bien a obeto li solo mandoki li solo ba bombe ya ba grenade blessé de guerre a oyebi ça mais muto a ke guerre te a obeto lo histoire o ya yuka mais muto a vivre nde a obeto lo ango. Et voilà l'apôtre Léopold Mutombo aza oyo ya leki na nzela wana peut-être nzamba leki saki na divorce. Oh lisolo lelo likolo ya toile to kubomba lisusu te oyo mama yaki ko déclarer ce qui a tikaka eloko ni to ebité oyo mosai na nzambe wana a vivre na moment wana. Alors il a compris yango alobaki asala école ya bizaleli ya mwasi asala yango pamba te parce que nzamba lekisa ye na nzela wana azalaki na mwasi oyo abondeli bovanda nzamba kosala mama vanda mesimba kitaki. Dans mon salle il faut qu'on éduque moi si spirituellement. Il y a des choses. Moi si mon sous a obo malibala a oyeba pourquoi te lobia comme loba et pourquoi na boma elibala. Pourquoi? Mais ça n'a pas divorce mon sous nzamba permettre ango. Et un système ya l'autre na Abraham. Nzamba permettre ango place mutunyo sur toi que nzamba au salela. C'est comme ça. Yango Moussa Nzamba a été à Kabiso dans une rencontre par hasard. Il y a côté choix. Nzamba tike la moi. Moi bien. Il y a eu le théâtre. Nzamba tike la mobile. Tike la moi c'est ça la choix. Mais le quoi la moi dans Nzambi rempli du Saint-Esprit. C'est un Nzambi. A tout ça yo na moto bozane bien. Et puis Nzamba na ba signe ça là. Parce que tu parles. Dieu agit. Au 5 ans Nzambi, nalingi na mona bilembo boy, s'il te plaît papa. Nalingi te sika na okende, na bana koloba si je savais. Moninga estomac, y a tension puis y a lilita si je savais. Alors c'est le temps. Tango yango boza na fiançailles ya tale sibite tika komona monsieur Franklin te vedi komona dollar te komona position ya mobali ti. So moni compréhension et compréhension ke na losambo esimbite yaya ezape langage ya nzambe bino zala rabote lem suso na koti esimba oke na liwa ozolanda oke na liwa. Alors venez dans le date, je crois que les 16
le 16 oyo bizaleli ya mwasi bien-aimé yaka bizaleli ya mwasi babengisi femme seule, femme veuve, divorcée et voilà toye toyoka bosani na nzambe eza na basi mosusu aza na esprit ya mobali eza na basi mosusu donc balongola ye goût ya mobali ya libala alors venez cet homme de Dieu nzambe apesa ye mandat mpo na yo mwasi mpo na ngai bien-aimé yaka bien sûr tokozwa mateya me likolo nango l'homme de Dieu akobondela mpo na basi bana basi bakokangolama parce que soki mwasi akangolami okomona esengo ekozala ntango Adam monaki Eve azwaki sourire ntango Adam monaki Eve azwaki sourire alors soki mwasi akangolami ndako ekozala na esengo ndako ekota mopepe ya bien yango tobengi yo ndeko mwasi nde ozala noso okanga biloko nde ozala na okanga makolo nde ozala na bosololaka te oyebi te oui soki pendo badolo bamakamba mobali amabe mobali penda aza mabe mais est-ce que eza vraiment mobali point d'interrogation alors yaka okocomprendre ke ntango mosu eza mobali te ntango mosu eza un esprit oyo etelema liboso na yo mobali na place amona mwasi oyo abala akomomona moto mosusu mobali akoma na haine na yo mobali akomomona yo na eloko mosusu voilà alors kende koluka nzambo apesaki yo libala wana nzambo asalaki yo mwasi ya moto wana ce Dieu là est capable ya kozongisa oyo yo olingi obungisa okende nano te yaka église eza wapi ministère amen église eza na ministère amen numéro 4 8e rue et dire sozo le kano kaka na boulevard Lumumba na passerelle wana omona batol moko minene eza wana na 8e rue yango nde église ya ministère amen. Voilà, moi j'ai pris là-bas, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le 10 juin, oyo, et anniversaire nangai, yalo la mukolo na kutaki na mai batuni ngai. Mama Bibiche, est-ce que olingi Yesu Masia okosalela ye olingi ye koto donc voilà nandimaki et puis nakotaki na mai na bimi et puis tobondeli momo santo katina biso toza bato na masumu nzoto eza faible eza na baposa ebele eza na makambo ebele mais ya motu ya toyebisaka nkolo en tout cas lisumu ekomelamba te parce que motu nyonso afabima fala telamba mais soko komomona ke il faut sumuka yaya buka mabolongo eza suyo te parce que toi na lola moko il faut ngana auto gagner eza na lifelo moko ngana yo il faut to éviter to kima ngo lolenge ni to kima ngo ndenge toza na bomo iboye bandiko ebisa nkolo limbisanga na kotaka bandako nganga kolo limbisanga na bomaka kolo limbisanga na longola bazeli kolo limbisanga ye azawa na lobi vous tous qui êtes chargés fatigués venez à moi kolo esoma masia abengaka na ye sans condition yaya nzamba pambola Barbara Nzimbi na uta kolande na tongo en tout cas tango na moni epesa nga liso courage epesa nga liso courage ya koteya sango malamu nazalaka na soni te et voilà malgré bozomona kote kuna elle wana eza comédie mais awa naza mama mosika veut dire na moni Barbara na live na ye Barbara Nzimbi je crois boyebi journaliste munene et puis na moni Paulette Kimutu amataki na panel na ye asa ko témoigner Jésus-Christ waouh et ça linga bien pourquoi pas biso yaya ngana bomba Yesu te na bomba Yesu te ezate ke soki na ndimi Yesu masia na komo vivre na molimo te na nzoto vedi nzoto ana na posa okota restaurant eza na posa ya motu ezake na motu na ngai Yesu ndatikala kombo to tanga yango wana Et voilà, Jésus-Christ est Seigneur. Moi si bizaleli. Yaya. Yo olingo kanga nanu biloko noko kanga te. Yaka nanu.
yaka ba mama bizali ba kozela yo ya eza ba séance à prière nzamba osala okozwa kimia okozwa vraiment kimia nakoti na distraction voilà ya wana ina tiela bino nzembo moko mpona zonga bayaka boye pour distraire wana vola diabète. Alors nous prêchons le nom de Jésus. Voilà.